émission Nabino, Misala ya Fachi. Vraiment, en tant que Congolais, en tant que aîné, parce que je suis même plus vieux que le président. Nous ne pouvons que l'encourager. Congo, tu as deux mots. Kofiauka na kotonda, c'est-à-dire ce que biotondi donc merci Sukiwana. Mais c'est-à-dire que tozo remercier mais tozo forcer à continuer. Oyazo sala eza ba trace azo tika na mokili. Et toutes les générations bako bengaye bien heureux à continuer ndengo na continuer vraiment dans un monde ba raison partout na ngiringiri na ngjili partout qu'il continue dans cet élan. Merci beaucoup vraiment. Misala ya Fachi. Visiter la route sans mon la musique un mot par rapport à nous moneli un mot et pas mon konzamboka ko jali kanisi baninga ba gine érosion monene mais quand même ba canaliser érosion non seulement batiki ba sali pont na seawa pe ba tel sur la route un mot et pas mon konzamboka na makansi o azoko désenclaver presque ba commune. Vraiment il est à féliciter hein, sincèrement il nous a quand même un souci à bateau hein, parce que vous voyez quand même tous ceux qui ont perdu leur parcelle et ceux qui étaient peut-être encore en train de perdre leur parcelle, mais tant Bamouni Moussa et Salami vraiment, ils sont très reconnaissants hein, envers les locaux et ouvrages et Salami Boye. Vraiment, il est vraiment à féliciter. Misala ya Fachi. Tondimalité, pendant ma boule, ezalaki vraiment tondimalité, to bano mwana tike za ba aventure mais les campagnes Salami pe to sepel penza. Misala ya Fachi. Manto yipsa nzelo zaki nini? Papa nzelo zaki zamba penza libenga mnene buka na kyao. To zaki si teke mituke koleka subo. Mais en tout cas papa oye akoti bato basaleli biso ba chinois baye basaleli biso nzela ta lelo susto comme tozongi na prince. Misala ya Fachi. Message moko na pesi na sepeli en tout cas na sepeli akoba kaka kosala bolamu. Akoba kosala bolamu. Lelo ki sensu ba prince ekoti ba mituka ekomi kokota to sepeli vraiment. Na pesi vraiment ba merci na nous merci. Merci akoba kaka kosala bolamu. Misala ya Fachi. En tout cas nzelo ezaki très grave. Na banja bomo nanga cicatrice na ngona litama. Ezalaka bakala biso na époque awa pa ba faux soda. Bakalaka biso justement de babunsa biso nga bataka nga bayonettes na elongi. Ezaki na sécurité. En tout cas ezalaka na nzela ya makolo. Nzela makolo ezaka zamba. Ezaka zamba po ezaka nzela ya kursi pona olongwa na matete pona omata okende na nini na terrain na biso mumpe ya likolo côté église école ya Saint-Étienne. En tout cas ezalaka nzela ya kursi yango obiso nyonso ndoko leka po ultima tete pozo moya ya komata likolo ezaka nzela o. Eza nzela moko ezapenda bien ndenge chef de l'état azuli kanisi ya ko bongisela biso nzela oyo. Misala ya Fachi. Ka président na kokoloba ki oza David na biso ya Kisenspe David na biso ya Congo oyo azobundela biso bitumba oyo bato mingi balemba na koboma Goliath mais biso obundeli biso o réussir tozo continuer ko marcher na ndenge ya kima pe en tout cas ezalaki Kishasa salité mais comme Kishasa propre na nzela na yo papa umela bona nga kutu na moni tina kutu tubaya ba vote ezala ngote tozwa ka ngwende no to vansa otimu kolonzamba obenga liwana okoke na voie normal poza ya biso obiso to leli makaspe to lingi makase surtout pona biso bana Congo. Misala ya Fachi. Na debi bozomaka neti ndoto ndeti za histoire mingi tomona ngo ndoto ti na moyi ya lelo ti ndenge tovandaka boye tondimaka yango teke tokoki kokoma na niveau oyo totie pe mwa ETC tovandi tozozwa mwa 50 francs en tout cas pona Fachi totika mwana mboka a développer quand même batika ya travailler na partout misala ezali ko sala. Le linge sale c'est la famille. De la famille qu'on saura les contenus. Arrêtez le jeu des mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana tolingana tosalisana, on sait la concertation.
concertation ou dialogue ezali esika bitumba te ezali lisolo ya bana libota moko tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. Les points focaux c'est l'intérêt du Congo. Ce n'est pas s'écouler de mots. Les pays brûlent, on n'a pas le temps. Éteignons d'abord le feu. Arrêtez le jeu de mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres en Sibis. Bonjour, bonsoir, ça dépend. Il y a air, besoin d'abisso partout dans le monde. Mbote, nabino so balandi babone ya FM télévision surtout mimi balandi ya misala ya fachi car ndenge tu ebisaki bino ke misala fachi c'est mission auto qui t'a partout président de la République à sala misala pour que tout l'axabino dernièrement tout qui l'axabino na Njil quartier 6 tozalaki na Kimbateke alors lelo to kiti a place bozomo nanga eza na Kisensu donc a toza na Kisensu na sibino mo bozomo na route o ndenge président sali route alors route o kombo nango route molele donc c'est-à-dire donc c'est là oyo o bozomo na oyo ezaki direction mulele donc direction mulele alors na souci ya mokonza mboka ya kobongisa Kinshasa ya kobongisa RDC Mobimba c'est ba province lelo bakiti awa na Kisensu c'est bon route ya mulai donc route za mulai za kitoko donc mo bozomona awa ezaki érosion ko sakanate mais tala ndenge ba sel musala tala ndenge ba kundi érosion ba tima kadam donc mingi on lobezati en tout cas bandeko bana Londres bana Porto bana Paris bana États-Unis partout boza bana Canada bana Australie en tout cas président de la République azo sala vraiment musala alors nga za ba précision mingi te tozo ba habitant ya Kisensu comme ça ba meka ko expliquer biso toza wapi réellement toza wapi po na yoki na gauche na nga place na gauche na nga quartier Régie alors na droite na nga quartier Bikanga alors tout meka ko sona ba habitant ya Kisensu tout meka pe ko bango merci na pasteur Jacques Kafwa en tout cas merci pour soutenir nos papa Nzambe a pambolo vraiment na maman na libota makuna na Australie tout kanza pambola bino merci na l'incroyable Mirankian fond ba soutien merci na Préfina na sima caméra bande ko TV za radio te quand tout ça biso que bino ka to kita partout présent alors ça misala poto la sabino donc bino mo bozo mona donc mingu je rebaté dans botala via drone na ngabongo na ndenge présent à salle musala alors mingi on le bezate tozo ba habitant ya commune oyo Kisensu to mekempe ko soana bango tout monde be maman bonjour. Bonjour. Maman oza habitante ya Kisensu. Naza ya Kisensu. Kisensu. Maman yebisa biso obotami awa to oyikoya. Na kikoya. Comment on a maman? Comment na mama Mireille. Mireille. Yebisa biso no est-ce que tango oye awa vous même déjà? Asali ba 9 ans. 9 ans. Zela wezaki ndeni. Zela wezaki libulu. Mwa utaolekeza te. Ezaki pe libulu kasi mokonza mboka lokwa saleli biso to sepeli makasi. Bato bakomi ko leka mituke komi ko leka toza penda ya ko sepela. Mama emo pa ya mokonza mboka zolanda yo. Message ni kopesa na mokonza mboka leo ninga kanisi biso bana ya Kisensu asali so route kitoko boy. Message ni kopesa mokonza mboka. Na pesi merci na onyo to asaleli biso poto ndimaki te nzelo ekoko zonga kasi na ngolu na ye nzele zongi to sepeli makasi. Mama erozo zaki ndeni. Ezalaki erozo pe moya kolekeza te matiti moya kutu te kota likolo kuna grand libulu bandako ebukani moya te okoleka ndenge ni kota likolo boy bandako ebukani ebele erozo ezakaka ka koto ekomi bien kasi kota likolo boy moya kutu ezate. Mais depuis basali nzela oyo quand même koto bandako so buka na suite. Koto bandako ebuka na suite koto pe komi kitoko kama kota likolo koto ba bandelaki. Moyen de transport ekomi ndeni. Kitoko penza. Transport ekomi bien camion tout bien. En tout cas merci maman c'est très gentil. Na sepeli. Merci alors tozo continuer l'interview na biso bino mo bozo mona route oyo
ndenge zalaki boki ba mbama nenga lobi route ndenge zalaki na ndenge komi lelo donc président Fachi vraiment azo sala musala donc ça à béton hein donc macadam o eza à béton. Merci beaucoup tozo continuer na interview na biso car ndenge toti kobisa bino ke ah toza na route mulele donc nasir bana matete bana kisensu boyebi route oyo ndenge zalaki donc impraticable donc oleka wapi ezalaki zelu donc érosion oyo ezalaki ya kosakana te mais lelo mokonza mboka na mawa na ye na susi na ye ya kolinga Congo etake mwana Congo akanisi bana ya kisensu donc kisensu le jour route ya mulai le route so toyebi te ebandi wapi pe kosuka wapi alors tozwa bahabitant kaka nde tozo continuer baintervention tozwa bahabitant ya kisensu pe sike so route so ebandi wapi pe kosuka ti wapi en tout cas bandeko na biso partout boza biso ki tondima mutu ata na mamusute mata misala o azosala tondima président Fachi donc nous bozomona ndenge ba canaliser érosion donc érosion ba canalisango à béton donc bâti ba kayas donc nous bozomona en tout cas avec sécurité vraiment donc to conseil d'intervention toujours bandeko bana kisensu ba mekempe koloba par rapport à route qui toko au présent à Sali bango. Merci beaucoup toujours continuer d'intervention na biso to monipe papa na biso. Bonjour papa. Bonjour les fils. Papa s'il vous plaît oza habitant ya Kisensu. Non, naza habitant qui Mbanseke mais na sala mingi na Kisensu. Kisensu. Oui oui. Papa yebisa biso nanu yo sala koto avant obanda pardon avant basala nzela ezaki ndenge vraiment fils nzela oyo eza pona biso ouf de soulagement parce que koto ezalaki inhabitable ba érosion ba ndako mingi ozomona awa bazaki sous sécurité ba ofanda awa donc et puis pona ko tracer kaka nzela ko comme place où sala ka ezalaki difficile mais arrivé à nzela oyo eza témoignage moko munene pona biso ça nous a soulagé ça nous donne beaucoup d'espoir de travail. Mais quand vous expliquez ce mois mouké pas bon malgré tous les habitants il y a qui mais quand même au travail ah route bandi wapi pe suki wapi route yo bon route yo e bandi na omoni outi kiimbi okoto ya na matete alors route yo ekokuta na nzela wana donc na matete wana bien que babongisi na suka nango te alors route ekokende ti ndenge toyokaka ekokende ti na côté campus kuna mais pour le moment toza na niveau à la colline wana po bazobongisa pe entre ta ba route na canalisation ya mai ba stopper le côté route bazobongisa canalisation mai et puis ba continuer il y a une autre route na sena biso wana ekokende netoyoka ekende ti na cité verte donc route on a sur route msuna si troisième route ezali na C wana ekende ti na cité verte donc to comme possibilité sur outil Congo central au lieu le cadre ma rond-point ngaba okozwa rocade okozwa moko pe matete ti oyebo donc vraiment toza très content na ozo sala masiko papa un mot et pas mokonza mboka quand même présent azo désenclavé presque ba commune belé na ville province à Kinshasa un mot message mo pas mokonza mboka était congolais vraiment en tant que congolais en tant que aîné parce que je fan mingi hein je suis même plus vieux que le président otozomona zo sala nous ne pouvons que l'encourager tokolo bate biso ba Congo tozana deux mots kofiauka na kotonda c'est-à-dire soko bi otondi donc merci suki wana mais tozo fiauka c'est-à-dire que tozo remercier mais tozo forcer à continuer o azo sala eza ba trace azo tika na mokili et toutes les générations bako bengaye bien heureux à continuer ndengona continuer vraiment dans un monde à raison partout na ngiringiri na njili partout qu'il continue dans cet élan. Merci beaucoup vraiment. Merci papa. And merci beaucoup, je suis très gentil. Okay. Merci en tout cas binomo bozui quand même papa miso za habitant ya Kisensu te azamona kimbatike mais asala rakoto Kisensu alekaka awa en tout cas le dire route zaki impraticable donc olekate mais lelo na bokasité ya président de la République Fachi Béton tal ba Kisensu ne ba ju nini route qui todo ah toza na ba piéton mais faut mona ba piéton faut mona nini donc il y a ba piéton donc ndenge ba bongisi donc ça à béton donc ndenge on sakanate en tout cas merci Fachi merci président de la République en tout cas bana Kisensu bandima qui était un jour le ba route ça boy donc route ça à chantier donc ba ça non misala ezo kende et ko traverser ti ndenge toyoki et kende ti campus quand même papa ça ko intéressant zo tala papa bonjour. Bonjour. Papa, s'il vous plaît, tu peux me prendre un mot. Les cas, papa, comment on a William.
Papa William. Oza habitant ya Kisensu. Je suis de passage dans mon travail on est salamaka par Facebook etc. Le quoi nazalaki na sebo pa ya 9h ngai. Donc mais ko solo pour un problème on quand même des visites hein. Oui na mona même ba travail puisque na mona na Facebook mais na yenga mona tali je trouve que c'est vraiment impressionnant comme travaux ils allaient à bâtir pour endiguer l'érosion mais aussi ndengi ba lekisinzela vraiment ils sont vraiment à féliciter sincèrement. Bato lobiso mingi te poza no bena habitant côté côté mais oyeka ko visiter la route en mona na musika un mot par rapport ya ndingo moneli un mot pas mokonza mboka ko jali kanisi baninga ba gine érosion monene mais quand même ba canaliser érosion non seulement batiki ba sali pont na seawa pe ba sur na route un mot pas mokonza mboka na makanisi o azoko désenclaver presque ba commune. Vraiment il est à féliciter hein, sincèrement. Il nous a quand même un souci à bateau hein, parce que vous voyez quand même tous ceux qui ont perdu leur parcelle et ceux qui étaient peut-être encore en train de perdre leur parcelle, mais tant Bamouni Moussa et Salami vraiment ils sont très reconnaissants hein, envers les locaux et ouvrages et Salami Boye. Vraiment il est vraiment à féliciter. Mais aussi à Banzapé Bamisusu qui chasse dans un problème belé à Kanisapé Bamisusu mais déjà oui Salami Bo vraiment c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, tout ce qu'on sait l'interview na biso na siribino bozo mona donc kutu na ntozo bena ba bitam pena ki sensuté. Autres zozara ba leginzela li ba mona ki ba image li bazo mona en tout cas ba miko pusana pour que ba meka mpe koloba et pression na bango par rapport à nzela. En tout cas, te feza radio te bandeko ni bozo mona route yo eza donc ezaki impraticable ga ni bandeko ni bazo loba. Mais quand même prefuna to tambula tous en tout cas donc on a posé na tous bana pena ki sensu donc ba betali solo ya nzela onini ezalaki na ndenge lelo nzela oninge ekomeli donc merci beaucoup président Fachi toujours ba merci ka belé pour na initiative aujourd'hui ya kitoko ya ko désenclaver presque ba commune belé o to s'attendra un jour et ko koma boye mais lelo grâce à président en tout cas to komi boye préfina toujours continuer car on a interview to matamwa likolo to zo bandeko comme ça tout maman la ngatrozo ta interview mukete maman bolo baka ta muke pour nzela vraiment ta biso bino ba maman qui sensu maman bonjour. Bonjour. Maman tout le monde bino quand même besoin de kilo en tout cas vous excusez biso hein ta ke bana mboka tu ebiti maman boza bovanda ki sensu to bana sensu et ça biso non maman avant basta nzela o koto zaki ndeni ezaki mabulu makasi tondima iteke pa ke na ko bonga vraiment to sepel makasi pena nde ebongi message ni on peut ça na président mboka ninga judi kansa nzela message le bani ko bana na président quand même biso bana qui sensu tondima ki te un jour to ko nzela o mais quand même les autres nzela tondima ite pe nde mabulu ezalaki vraiment tondima ite to bana mwana tike eza ba aventure mais li kampenze salami pe to sepel penza. Merci maman. Maman comment nani? Maman Thérèse. Maman Thérèse. Merci. Maman ko bakisa comment nani maman? Maman Anto. Maman Anto. Maman Anto yipsa nzela ozaki neni? Papa nzela ezaki zamba penza libenga munene buka na kyao. Tozaki si teke mituke koleka subo. Mais en tout cas papa oye akoti bato basaleli biso ba chinois baye basaleli biso nzela ta lelo susto comme tozongi na prince. Maman yo depuis ko oza ana kisenso umeli bandakala. Na umeli mwandam. Umeli mwandam. Yipsa biso première fois mona ke basali nzela bona kisenso. Président Zola ndo pesa ta message mo pona ninga ajudi kansa osela biso nzela. Obi président Zolanda o message oko pesa na président Mukonza Mboka ninga ajudi kansa osela nzela. Message moko na pesi na sepeli en tout cas na sepeli akoba kaka kosala bolamu akoba kosala bolamu lelo kisensu ba prince ekoti ba mituka ekomi kokota to sepeli vraiment na pesi vraiment ba merci nanu merci akoba kaka kosala bolamu très gentil maman nous autres amis qui vous en charge merci maman en tout cas bino bozo mona ba maman ya kisensu ne banana sengo komona ne président du cancer ça ba on nzela oyo
Le linge sale, c'est la famille. De la famille qu'on saura les contenus. Arrêtez le jeu de mots pour que le soleil... Bonjour papa. Bonjour. Papa biso toza FM télévision émission Misala Fachi. To la sera partout présent Sara Misala. Alors le to kiti wana kisensu. To ebité kombo nani papa? Kombo na ngai Jean Noël. Jean Noël. Oui. Papa ça habitant kisensu. Oui, na vandi na kisensu. OK. Na vandi sérieusement na quartier au Calais. Ah, quartier Calais. Oui. Quand on explique sur papa nzela oyo avant présence de likanisa ça la route sur basala kitoko à béton. Et ça nini? En tout cas, na likambo pour un problème na président tozo féliciter. Mais loko asali prince boye ezaki ozo, ezaki do libulu. Vraiment. Libulu moka makasi. Ti lelo yo toye komona ki asali nzela en tout cas tozo remercier makasi surtout na biso ba habitant o toza na commune ya Kisensu. Nango tozo senga ke eza pe na mabulu misusu ezali a continuer kosala yango. Est-ce que quand même ba moto mituka ezaki na koleka bo? Parfois banda koleka te. Ça peine même toko mona mituka ba moto nyonso komi kolekana. Isa zo papa yo za mona Kisensu mais quand on explique biso nzela oyo bandi wapi pe ezo suka wapi? Bon nzela oyo bandi na Matete. Matete. Justement Keiti Rifla. OK. Et Keiti Rifla. Alors na ndenge pe tozo ka ke ba projet mususu ke amemango ti campus. En tout cas que ça la biso bien na Kisensu toza na banzela photos à la pe susu na ba terrasse po yango nde muteke luka eboma ba mabulu ezo sala masala ba érosion. Voilà. Ndenge asali nzela oyo nde e faciliter biso muke na ba érosion. Nde to sombi kimia. Voilà. Banda ba terrasse koti na Kisensu. Très bien papa. Puis ça nos message mon papa na Kisensu ba kenda poto kala bazana ba Angola ba poto ba Afrique d'ici ba Kisensu. Expliquez biso non awa toza précisément wapi na quartier ni. Bon, awa toza na précisément na Calais na Kisensu. Alors bateau nyonso bokenda poto ba pays étranger. En tout cas commune bino yango yo en tout cas eza bien. Ba moto na siri yango bozomo nezo tambola. Awa tozaki libulu ezaki mezate. Surtout na zopesa pe na message na bateau bazana Angola ndeti ba ilo Pablo bakenda batunanga bomona ba image mais turo bomona ngona TV ngayo na lobake prince yango yo. Asi monsieur journaliste yo tozana ye. Tozana prince tozo ko solola en tout cas makambo eza bien. Toujours remercier vraiment président profiter pour mon message pas président voilà. En tout cas président eloko na osenga ke o améliorer lisusu misala. Très bien. Au sala lisusu mais eloko toujours remercier beaucoup. En tout cas mingi bela ba président baleki ba sala ngote. Mais toye komona na yo ozo sala pe ozo continuer kaka. En tout cas toujours remercier beaucoup. Merci beaucoup papa. Toujours ta minute. OK. C'est très gentil. Merci. Tout le monde papa Moussouaza papa la biso bonjour. Bonjour mon frère. Apoza mon Kisensu. Oui, na botama na Kisensu. Na sama na Kisensu. Comme nga dadiniati naza chef de localité. Ah OK, tout justement chef. Chef Yves nous chef de localité à Kisensu wa. Exception nzelo ezaki nini? En tout cas nzelo ezaki très grave. Na banja bomo nga cicatrice na ngola litama. Ezalaka bakala biso na époque awa pa ba faux soda. Bakalaka biso justement de babunsa biso nga bachaka nga bayonettes na elongi. Ezaki na sécurité. En tout cas ezalaka na nzela ya makolo. Nzela makolo ezalaka zamba. Ezalaka zamba po ezalaka nzela ya kursi pona olongwa na Matete pona omata okende na nini na terrain na biso mumpe ya likolo côté église école ya Saint-Étienne. En tout cas ezalaka nzela ya kursi yango obiso nyonso ndoko leka po ultima Matete pozwa moya ya komata likolo ezalaka nzela o. Eza nzela moko eza penda bien ndenge chef de l'état azuli kanisi ya ko bongisela biso nzela oyo. Mais pour ngai na kobenga chef de l'état aza David na biso ya Kisensu pe David. Papa Zela. Rebelo c'est très important. Bandi loko. Pesa pas message pas président Zolanda.
bandela message au pesi en tout cas président na kokoloba ki oza David na biso ya Kisens pe David na biso ya Congo oyo azobundela biso bitumba oyo bato mingi balemba na koboma Goliath mais biso obundeli biso au réussir toujours continuer ko marcher na ndenge ya kima pe en tout cas ezalaki Kinshasa salité mais comme Kinshasa propre na nzela na yo papa umela bona nga kutu na moni tina kutu ba vote ezala ngote tozwa ka ngwende no to vansa otimu kolonzamba obenga liwana okoke na voie normal poza ya biso obiso to leli makasi pe to lingi makasi surtout pour na biso bana Congo. Très bien papa. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, c'est très gentil. Professeur, merci beaucoup toujours continuer interview na biso. Merci beaucoup balandi ya FM télévision na cible bozomo na simana ngai. Donc toza étonné toye Kisensu pour na manzela mais to kuten susu na bacho obomo na neza ba bacho ya régie des eaux profina benda kuna donc eza bacho ya régie des eaux no subomona donc bazo kota Kisensu mai donc bazo kota mai na Kisensu. Alors toza étonné en tout cas président zo sa musala avant to koma kuna tozo pe papa na biso profina yaka tozo papa na biso na si papa za habitant Kisensu awa tozo papa. Et là. Ah, papa, bonjour. Bonjour. Comment on est? Papa JP. Papa JP. Papa JP, vous avez habitant à Kisensu? Nazali habitant à Kisensu, mais na Yekoya. Yekoya. Ok. Ah, ok, mais on y a déjà boule. Oui, nayak. Papa JP, ça biso nanu. Nzela o ezaki nini avant président asala makadam. Njelo ezalaki nzela moko salité banda kukana kia kili batu butu bakima kia. Alors na effort à président de bakongoli nzela basali misalo zozo mona lelo batu bakomi kozonga bakomi kokipe banda kuna bango. Donc batu bakima même mapango. Bakoma mapango tarata. Par exemple oyo bakotika sikasiko puisque basundaki mapango. Donc bamoni nzela salami bazongi. Bajongi babani ko jonga. Papa, pesa mon message moi pas mon nzamboka ni azuli kanisi quand même ya kosala route oyo na Kisensu po biso bana Kisensu to bi Kisensu depuis banda route ba kipango te mais quand même le président azuli kanisi ya kosala route pe to moni na bacho ya régie des eaux kota message ni okopesa mon nzamboka papa o biso to lobika ka umela parce que ezali penza c'est une na ebite ndenge na kuyiko employé mo wana esengo makasi na ndenge bandako banjele bongi ya kitoko boye na félicitations ya na ebite ya sukate mais continue ko sa misana ye ndama ko pamola ye na makamoni ya josa makamoni ya josa la wana. Très bien papa. Merci beaucoup. OK. C'est très gentil. OK. Pour finir toujours continuer so bomoni papa otabi lupango batu bazaki te quand même batu bakimaki na lupango mais lelo bakomo bongisa po bazonga na lupango na bango donc vraiment bozomona comment président Fachi azosala misala bandeko donc on a bozomona kuna eza bacho ya régie des eaux donc bazokota mai na Kisensu donc bacho o eza ya régie des eaux papa biso toza chaîne FM télévision émission misala ya Fachi to l'accès partout pour ça misala dans de l'autre qui était en Kisensu to bité papa oza mona Kisensu bon oui ngana zanne à Kisensu grandi à Kisensu alors comment on est comment on a manzambi oui papa c'est son o za direction ni mulele oui papa yoza oza pena do natif à Kisensu donc to koute bana mutamalam o robert sur là bien nzela o avant ça la route o za nini. Bon, avant ça la route biso bon tozala yoko tuna espoir te ke nzela oyo ekoki kosalema puisque ba érosion ti ezo salema na miso na biso tozomona puisque biso tokoli awa donc né à Kisensu grandi à Kisensu donc toye komona ngo vraiment mingi na arrivé à Fati en tout cas tozana ba félicitations mais kasi ya eloko tomoni esalemi puisque avant ndenge ezalaka neti na virage wana puisque danger e bandaye kosalema na virage oyo soko oleki pont danger wana bandaye kosalemela biso wana biso tozotala danger ti ezotabike biso na Kisensu tokofi ti ekomi na baniveau oyo
fin de compte tomoni ke bangin ebandi komata bangin ebandi kosala mosala tomoni ke tozwi yango sérieux. Donc nous na début bozomaka neti ndoto ndeti eza na histoire mingi tomona yango ndoto ti na moi ya lelo ti ndenge tovandaka boye tondimaka yango te ke tokoki kokóma na niveau oyo totie mpe mwa ETC tovandi tozozwa mwa 50 francs en tout cas mpona faci totika mwana mboka a développer quand même batika ya travailler nanu quand même tomoni mpe na bacho ya régie des eaux toyebi te bazokota neti na milieu na biso boye tout esi edinda déjà na se. Alors eza na eloko moko mpe tozomona na mopanzi oyo babandi kodame déjà bapanzi oyo bazwa déjà na babeton oyo batiaka mopanzi moni ndenge basala na bakampis wana nde tozomona yango ndenge bazwa nango suboye seke kote oyo mpona érosion en tout cas tobosani yango en tout cas totika mwana mboka a évoluer toujours batika ya sala nzambe azala na mpe toujours tibotika ya sala vraiment. Merci papa. Ok, c'est très gentil. Vraiment. Awa na FM télévision partout misala ezali ko salama.